Alors, sur les familles cimetières. Peut-être soit quelque chose, mais
mais bazwa quelque chose bino balona na moko balona mabala na bino balona mbongo na bino bakunda yango na mboka bazwa ba chance na bino bakunda yango bazwa voyage na bino bakunda yango mabota bakunda baloba bano babala total bakende liboso total babonga total bien mais ozobeta maboko na yo ozokenda ta na mboka na bino na village natal na bino place nyonso bakunda ya bino ozobeta maboko pe ozopikola yango ebanda kobima ozorécupérer nyonso ya yo so bazwa mbongo so bazwa libala so bazwa élévation succès beta maboko ozorécupérer yango banda kokende ozokota banda korécupérer nazoka ote banda komata Yes. Par la force, par la force. Voilà. Ah, banda komata, voilà. Oh, biloko no yango les osong. Oh, ba ibaki yo yango les osong. Oh, loso bakunda ya bino ya famille. Ezosonga na pokwa lelo. Nyoso tu ya bino batika na mboka. Lelo yango les osonga. Ya tala les osonga, yango les osong. Oh, banda komata lisutu. Banda komata zo. Pri. Na famille papa. Bondela. Yo. Ezonga oyo nyoso bakuna ya. Bazo yango ba mema yabo. Melelo na poko lelo zozo. Ozozo yango. Oyo nyoso ba ibaki. Oyo nyoso bazwaki. Lipango lina yo na bana yo. Mariage na yo bazwaki. Ba memaki yango. Ozoboto la nyoso ya yo. Yahweh. La combo na Yesu Christo. Esprit des morts. Les séjours des morts. Tu n'as pas les droits au nom de Jésus. Et tuer les gens. Donc tu tires les gens. Les femmes au nom de Jésus. Ferme ta bouche. Ferme ton âme. Ferme ta gueule. Au nom de Jésus. Bébé. Pas de ma femme. Pas chez moi. Pas de mes relations. Au nom de Jésus. Car Christ, il est avec nous a donné la vie. Le Christ a dit, il vient pour nous tellement pour nous donner la vie en abondance. Romono Boshondo Kukadi Yababa. Lebe Shekere Kotombere Baba. Alors, tu as sous ma boko makas. Aujourd'hui, na moto na Zambé banda kokende. Bien, mais peut-être en 2023, va préparer le sous-projet mon corps. Il va élamba na yo. 2024. 2024. Peut-être il va préparer sous quelque chose ya yo. Pour pas qu'il ne sous kopunda afin que va renouveler le sous makamuna bang. Alors aujourd'hui na moto na Zambé. Eba na kokende place nyonso. Bisika bazo sala ba réunion. Bisika bazo sala. Yes. Pona kombo na yo. Pona libota na yo. Mwasi na yo. Mobali na yo. Bana na yo. Moto elanda bango. Et consumé. Au nom de Jésus, on est la combo na Jésus Christ, le feu dévorant, le feu de Dieu. Seigneur,
dit trace ton jugement par le fait. C'est pourquoi, en ce temps favorable, j'envoie les faits pour consumer les œuvres du diable, les projets du diable, avec ses ministres, des sorciers, des démons, des principautés, des princes de l'air, des sirènes, des magiciens, des charlatans, des féticheurs. Au nom de Jésus, fais! Le feu de Dieu est consumé et tout bas et sikisa. Alléluia. Oh yes. Au nom de Jésus, que les miracles s'opèrent, de l'onction et de tout ça descend. Oh le Saint-Esprit, manifeste-toi, exauce-nous, manifeste-toi. Le feu. Oh yes, Masia. Na poko lelo yo de bena moto. Na poko lelo yo de bena moto. Ezikisa bachene nyoso. Ezikisa malungu nyoso. Oe kanga yo. Oe kanga pina yo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes. Au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer pour notre grand roi? Betama boko makasi. Ndeko kovanda te. Nani mokonzi? Nani mobikisi? Ba malade bofuka mawa. Oza malade ya kufuka makaka wana. Ngana zoleka na zosimba bino. Awa. Oza malade ofuka miao. Na kulara wako. Na espace video. Soza malade te kokota te. So koti obela. Bazo kamba biso na nzembo. Toyembe la nzambe. Penga na zoleka na zosimba bino. Loboko na nzambe se manifeste katina bino. Bo vivre miracle en colosse. Nzamba guérir bino miraculeusement. Le l'homme mutu moka zo témoigner. Yé pas un pasteur. Moi si na yé malade, pasteur abima ki azonga bakuti moi si akangami malade. Asali crise d'estomac. Donc terrible. Il faut ba évacuer ba men hôpital. Abina ko ke pamba bongote, na benga no moninga nga pasteur. Abengi ngai.
Papa, awa maman ça ne va pas. Bonde la po na yepo. Asali crise ya stomac. Na bisi zwama isimba. Na bonde lo melisai. Abika kasikoy. Na bondeli paf. A melisai maman biki sur place. Di nandenge to zolo baboy. Ata douleur ezate lokote. Loba amen. Pe a témoigner. Yo pe o témoigner sikoy. Parce que malade se continue dans jota mout. Objectif de la caille me mène à liwa. Le lo exotique ayo loba amen. Pesa ngama na ngana zomel. Bazo kamba biso na nzembo siko. Ngana sala service. Yes. Yombe nzambe angoya. Gloire au Seigneur. Vous qui me suivez de loin. Si vous êtes malade, prenez aussi de l'eau. Je commence par vous. Et je vais prier maintenant. Seigneur, c'est toi le seul espoir de notre vie. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, tu es souverain. C'est toi, Jéhovah Rapha. Tu guéris de loin comme de près. Agis en faveur de tes enfants. Tous ceux qui sont malades, j'ordonne maintenant. Alléluia. Le Saint-Esprit touche maintenant ces eaux. Au nom de Jésus, que le miracle s'opère. Quand vous allez boire, vous verrez des miracles qui vont se suivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, vous pouvez voir.
nabondeli po na bana nga na sali musala na ngai. Yo continuer kati na bango sonia. Et des miracles vont se suivre. Bamusu bobi kaka sikoyo. Bamusu ndenge zozonga ko mandako miracle zola ndoti na ndako. Pe okoya ko témoigner. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Hôtel de place Boza. Bien-aimé, banga place na yo. Sikoyo. Il faut olongo la famille na yo na pasi loba amen. Il faut yo moko olongo na pasi loba amen. Bon fonctionne micro yo Serge, micro Serge. Nalobi il faut olongo la famille na yo na pasi loba amen. Il faut yo moko olongo na pasi loba isusu amen. Loba bandalelo. Esprit de mort. Etika nzoto nanga. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Paix sa vie. Na nzoto nanga. Ondima kiliwa. Wanga na bika. Lelo. Esprit de mort. Oye lia kabatu. Oye mela kabatu. Oye landa kabatu. E monangate. Onode. Nani alobi susu amen. Amen. Loba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ngai José Lokamba. Ngai Christian Mondura. Na suivi. Jean chapitre 10 verset 10. Tanga. Oui, ça la Bible tanga. Jean chapitre 10 verset 10. Jésus a yé pona apé sabino vie. Mais Satan a yé mission les ali ayiba yo, ayiba mapamboli na yo. Ayiba moko kati na famille. Ayiba mobali na yo. Ayiba mwasi na yo. Ayiba mwana na yo. Objectif pona boma. Loba amen. Mais les lots déclaré vie et continue à combo na Yesu. Oya zuya tanga. Jean chapitre 10 verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Moyibi ayaka pona koyiba. Égorger et détruire. Kokata kingo pe kobebisi. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Ngai Jésus na ye pona bana na ngai bazwa vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Pe basala na bo. Jésus a péché au vie. Diable a zangio. Loba amen. Amen. Loba diable o zanginga. Diable osanginga. Nazaya Yesu. Nazaya Yesu. Au nom de Jésus. acclamez très fort pour Jésus. Maboko na yo, maboko na yo, maboko na yo, maboko na yo, maboko na yo. Bien-aimé. Yesu. Logo la famille n'a pas si. Loba amen. Amen. Oh, nana lobi amen. Amen. Loba na zolongwa na pasi. Nazolongo na pasi. Pe na zolongo la famille na nga na pasi. Pe nazolongo la famille na nga na pasi. Simba offrande na yo osele yango. Offrande oyo ozopesa po olongwa na pasi, po olongola pe famille na ona pasi. Trop c'est trop. En tout cas, diable pas sakani na famille na bino mingi. Esengeli boyete. Trop c'est trop. Nzambe, famille na ngai longwa na pasi. Nga moko na longwa na pasi na mata niveau au nom de Jésus-Christ. Yaka kotia o déclarer malobana o tie na paniwana. Famille na bino elongwa na pasi. Nzamba bimsata mutu moko na famille bonga. Ata 2 personnes, ata 3. Pe batango bakobima bazala motema ya Joseph. Loba amen. Bazala motema ya David. Ezate nzamba bimisi mutu na famille, mutanga kipangane famille te. Akipande basi ndumba, ba musicien, bataba théâtre, bataba match. Yeba lipambola nutu na nzambe te. Soki utaki na nzambe, aokoye. Loba amen. Yakotia. Oh Yesu. Encore. Yesu azali nzambe. Nzambe alongola famille na bino na pasi. Nzambe alongola bino na pasi. Nzambe a changé l'histoire ya famille. Nzambe a mimonisa na famille na bino. Nzambe a bimisa ata mutu moko na famille. Nzambe a bimisa ata bato mibale ata misato na famille. Osepela pe na famille. Ah Yesu. Joa lokomo. Famille. Eza sacré. Famille.
Papa, libonza na biso yo. Olongola biso na passe. Olongola ba famille na biso na passe. Obi misaba na ba famille ba ministre, ba député, ba président de la République, ba premier ministre, ba généraux, ba homme d'affaires, ba femme d'affaires, ba patron, ba boss. Obi misaba pilote. Obi misaba commandant ya masuwa. Obi misaba kolonzambe bato minene. Bo bazana ba activité ya minene. O ba kosala kombo. Papa bisonde ba oyo. Tomo na miracle. Libonza na biso za la greyek. Olokotaka mutu na si. Otombule likolo. Ozwaka mutu pamba. Opesi valeur. Église yoyo. Bato bakokamwa. Bakobenga église ya bato mbongo. Bakoloba bilobela. Église wana bapesa bato bakisi. Nzoka tozana yo oleki bakisi. Tomo na miracle na kombo na Yesu. Amen. Nzambe apambola bino. Nabi Nzambe apambola bino. Et bandi lelo. Vous verrez la main de Dieu. Impossible comme possible. Oya lobi amen Nzamba visiter. Oya pepi Nzamba mona ye. Nzamba localiser bino.